Bonjour, bonsoir, tout dépend de la plénitude. Votre Mado Chako, toujours et toujours, la Vénus de la République démocratique du Congo et pourquoi pas les lions de la presse. La Doliprane, selon Maestro Boilos, selon les amis de Mado Chako, selon Edino TV Bilengi, selon Mado Chako TV officiel. Aujourd'hui, dans votre émission, j'accueille une de nos collègues. Balobi clé boastine, balobi caramel caramélisé. Absente qu'elle était, aujourd'hui elle nous revient. Donc nous allons savoir pourquoi elle était partie. Était-ce parce que Clé Boa, César Ngad, il l'avait mise à la porte? Était-ce parce qu'elle était malade? Était-ce parce qu'elle avait dit qu'elle allait plus être journaliste dans le milieu? Aujourd'hui nous allons le savoir. Donc, je dis bonjour à Caramel caramélisé. La taille avantageuse. La taille avantageuse. Bonjour la taille avantageuse, Caramel Bonjour, caramélisé. Bonjour Mado Chako, la Balobi qui est la Doliprane de la presse congolaise. Yoka Kaka, Doliprane, les aliments qui sont yo et qui te la tension, qui sont qui te la fièvre, qui sont qui te tout passe, c'est chose à tout passe, c'est que Mado Chako zawana qui te sabino tension à tout passe. Surtout dans le temps où il y a coronavirus. Il y a coronavirus, il y a des aléas. Boni de konanga. Bien. Obi ke tozane sengo ya koyamba yo. Yo penane sengo, ningo yambingai na plateau na yo, et ça n'a plaisir à trop. César Ngadi a levé à cause journaliste mususu tazela la karayo ti mukolo kozonga. Ah bon? Oui. Voilà, za patron nanga za boss nanga na lela effort et puis ça ndezo ate puis ça candidaté et ça musala nde makamba bi musala nde za na Clé Boa original. Vraiment. Nalobi coronavirus ne te que pandémie ezali elekaki na ndeni pana yo. Nga elekaki na musala à part musala média ezaki musala na privé elekaki na ndo sala et tout mais zamba sungi tozo yango te zamba bateli ka santé ndenge zalaka mais eleki bien. Nouvelle ba o ba kufa kinde to yoki ke Loris la congolaise akei to lobi bande ko belé ba kendaki to yoki ba beli ba zongi ba msuba ba koti ba koma ba bimi état d'esprit na yo ezalaki na ndeni na tangwana. Nga déjà ça nga passe parce que là ba yebisi ke bande na biso ba kufa ki plus ba kufa ki plus na concert ya ndeko na biso ba bi musicien munene il fallait pour pas pour nga mo pe na zala ki jour en pe na na concert et ça là qui passe m'a dit que coopère d'Andeko exactement passe ma casse en plus na épidémie oyo et les cas qui babi malade to yebite malade oyo to yokate et obimela biso to yoka onde na sangonde na Chine l'air na Chine là tozo yokango tozo le bazui po balingi bilialia mais l'air yo beta biso na mboka na mboka ya France et ça là biso passe na France pe na Europe mobimba bolim sanga et ça là vraiment passe ma casse qui y a mona ke malade ne côté ke bon pe bandeko bon pe famille na pe ba oncle na pe ba kufaki na Belgique et ça là vraiment passe ma casse. Merci et ça là pe passe ma casse mais ça m'a sungi ne toujours vivre en haut babi que tu vivre un peu longtemps et ça les autres biso tina 2021 Vraiment. oui. D'accord, to na yango to kozwa 1 minute à silence pour na ko compatir na ba obakei na ba famille ba lelaki na biso ba onyoso to 1 minute à silence. Voilà mes chers amis, au bino bozola na biso to koti na émission na biso moi une histoire. Nazaki pressé à koyamba ndeko nanga po ete ça fait longtemps to monaki botala kaka soki bokutani na ndeko bomonana ki kala. Donc émission na bino moi une histoire ezo comporter na 3 parties. Partie à liboso to représenter bino caramel caramélisé azanani. Deuxième partie, à Kobete la bino histoire moko simplement inoubliable. Troisième partie, à ko conseiller biso. Pour nini po moko azali wana za kotala biso. Alobi ke vie na ye komi na suka. Ya yaki na ye kotala batna mokili. Kotika batna mokili. Yango bota la grande personnalité otoyambi journaliste ya César Ngadi oya présentaka 5 minutes avec Clé Boa. Akoyebisa bino mukolo moko mise à part le souffle de vie, mis à part la croix de Golgotha et Sika Yesu Christou, a mi pesa kimbeka pona yonanga tozotalana. Mais mukolo moko oya reconnaîtra evena ke ah
ce qui nous a mis mawatro. Donc, encore rappeler Bino de par son histoire que le panier circule encore. Maman Boni. Bien. Nabi, na média ozole kaisute. Total aboye César ngadi pe abia ko embaucher mutu mon côté. Kaka yo na ye boyo kanite po mikolo ba bengi nganga. Non, Toyokanité, on dit toujours Vieux César, c'est mon boss. Ce qui a levé qui a engagé mon touté parce que dans ce ayebi musala oyo caramel azosala mais na levé que naza journaliste ma casse le rôle la bino mais nazo ya malembe parce qu'il faut qu'on lobango nazo ya malembe yango levé que non caramel azana expérience azana elo comment qu'on étoile moko boyefo à l'ensemble kendeti na suka te biso to yoka kike yo na ye pare ko to bozara mwasi na mbali. Ah oui, yango motenga na baite na yamba yo lokwa César Ngadi azate na tuna olika mwana po bato ebele po César Ngadi na moni ba journaliste ko défiler awa. Oh, bizwa biso César Ngadi bitenga no zelaka caramel caramélisé. Donc bato balobi ou bien asimba kisi na César Ngadi po César Ngadi azaki balobi nganga ya papa Wema. Donc yo sikoyo o confirmer biso est-ce que so mona ta mukolo moko César Ngadi tumbi bougie. Nana mon onti le bac non ton côté l'été parce que d'abord c'est na biso mais nanu to mon c'est le bac la vérité le col la vérité non c'est la vérité nanu na mon onti par rapport que biso to zarana H24 ça veut dire soto bande mi soto banda midi jusqu'à temps aussi ça va 3h ba 4h ba 5h du matin to zana na plateau nana mon onti pe là ça sali na yebite so na ndako parce que balbi que to chani te mais na otia maboko na moto te mais na ndimi que non Vieux César asimba ngote po tozala kana ye atiki biso mona ba 3h ba 4h ba 5h du matin azongi cheye si mato zongi lisusu na 13h est-ce que bouger on sala ngolerne te mama olobi bien ngana yoki na sa na te makosio valeur nangeza écoute na makosio olobi bo vana rati ba 3-4h oui 3-4h wana kaka na musala kusala biso musala surtout que tu viens César que tu n'as musala na ya sala kango blague te bino mo bomona ngo 5 minutes bomona 5 minutes désolé qu'avec César boy musala na ya sala ngo blague te plus que tu boyebi que difficulté mingi ezalaka yo yebi besoin de rolanga oyebi musala ngo ndenge ezalaka ba montage et on dem te zo vraiment temps mingi oyebi vient na ngai di image ndenge ezalaka ba montage ya yolo ya lolo swank ndenge zalaka ba montage nemte bomama parce que e umelaka trop to vanda mona tamso moi biso me fena boss ngamona benga ke boss émission na ngande za befo koti sango caraméliser ya lobaka zala calme poni ni face à la montage ya musala na yo bo bongo siko lobaki olongwa pona nini. Bon, nena longo babi boyo kana kite mo eloko mo ele obi yo moko bika ke awa to société munene babi yo eza ndenge na ndenge oya ko ya bi mado shako tuna yeboye oya ko ya tune boye obo beba naki mo elo mo boye mo simo kwa ko landa ya César Ngadi po pesa ye enveloppe yo kuti yango siliki olongwe o kangaki César Ngadi na kata makamba kinganga abanako ganga ole yo longwe yebisa biso nanu qu'est-ce qui se trime derrière eloko nini yo longwa ki na émission bon kolongwa ezelo ezamomoko eza très dur pendant le banc pendant longwa na clé boate yango monike confirmation yo moko boss alobi ke à cause de chroniqueuse mususu te arotikaka toujours na caramel ezaki ke na longwa te ezaki ke na problème na situation ba bino biso nyo soye biango famille nyonso ezanga ba problème te vie nyonso tozaka toujours na ba problème na biso ba vie privée na biso ezalaki qu'il faut pesanga temps abisinga que non Chanel soit temps na yo mukolo romona ke c'est bon ozongi na clé boa donc ozwa ki tete quoi lobi ba bengi ba soki na zaki tete nga zonga na clé boa te nga kende ba site mususu mais soki na zongi na clé boa parce que tozana na problème te parce que soki to ezaki ke na zana problème na Vieux César o azaki na ba problème na ba chroniqueuse mususu azaki na situation ki azo futanga to ba nini osona mais nga na zongi ne te est-ce que futara bien afutara très bien parce que non pesa bino siko ya futara très bien matu o baloba ke on Vieux César afutara te c'est faux Vieux César afutara très bien ngande za bona vanda na Lyon ok il a comme na Lyon parce que na za na Belgique watu bayebi caramel azaki na Belgique siko na koma na Lyon déjà boy Vieux César déjà boy transport na ngana longwa Lyon na est Paris ezana na maboko ne charge na ye hôtel na ngana la tito sa ba émission
yende muto azwa ngo en charge teneti babiso Kolia nyonso na na ngai. baedino image hein ah kolia nanga makambo nyonso en plus kutu ndeza boye bato bakanisa baboloba vie César ochuchutaka caramélisé trop parce que moi na so na vandi boye yebisanga caramel tu veux manger quoi nga na yebisaki ka non boss na poste na ke elia kaka na restaurant Mambo na Aubervilliers biso na bla pardon tolia so bla c'était tolia na restaurant Mambo na Aubervilliers simoko babenga ngo baleine mbisi elekinga na munene ebongo mo elekinga na mulai la taille avantage biso ya na kati ya mbisi wana ko okomona pomme de terre okebo omoni salé okoti kuna salade okende na coin kuna klebowa ozongi boye na kati ya mokili akota mokili okuti le lion de la presse okende boye madosha kwa kangi panzi restaurant Mambo na Aubervilliers malamba kitoko le seul restaurant na kindaka eza restaurant Mambo na Aubervilliers po boss nanga mema akuna parce que bat balobaka vie César au chou tout prix bien wana siko na yebi ba prix parce que boss mutafuta c'est ça prix bien boss ndem ta yebi ba prix wana parce que yende muto yebi car Alexa ba carte bleue na teneti edino image TV hein afuta nga pe bien na sepelaka yangwana siko ozongeli biso siko neza bona zongi na Kleboa ba bi que non bo s'abonner na Kleboa original na grand prêtre César Ngad caramel aye ko caraméliser bino lisusu na ko caraméliser tout le coin ya Kleboa caramel elle est là vous s'abonner vous voulez mon caramel beaucoup de na Kleboa original par grand prêtre César Ngad ngana benga ke boss en tout cas kala nde boyoki bo caraméliser non okutie na Kleboa sok bomoni opesa na ba place tolia ka wana ba glace bokuta ba glace caramélisée yeo donc so yeki goût caramel vraiment continuez toujours à vous abonner chez les Lions de la Presse, Mado Chako TV et pourquoi pas NK TV Kezia moi nananga oyoka ki ke moi na yembaka na yoka ki ngo vraiment na sepela ki ningo la ksenga son wana ezavema kitoko faut continuer biso tozawana so kaza na besoin vraiment ya soutien on est là voilà to ça les pib atara za mwana biso on est là en tout cas na kosenga na régie et pas iwa plutôt mona Edino TV bilengi balobi ya Willy Kunda to kebo et totali bo les plus grands réalisateurs et anciens oya Asimba kina RTNC notre chaîne nationale de la République démocratique du Congo balobi ya lolo chwami film bandi balelanga balela kala donc tozo senga na bango nyonso atanga na Koffi Olomide vraiment mayelo yo ezaki bazaki mbulu na betide na bango na classe na bango vraiment lelo vraiment to senti mayelo ngo yena ti na Kleboa original nezo sala bien tout à fait donc tozo senga ye atie la biso moi extrait moi nazo yemba na portugais Kezia NK. Oyoki mwana sikoyo mama yebisa ngai sikoyo ovandela kibiso ovandi
opemi omoni makambo ezoleka na communauté eloko nini oretenaki na profite nanu kopesa Doudou Chouami hein? Doudou Chouami mwana ya bamapasa napesi ye ba gros bisous donc nasepeli komona ye émission oyo na dédié yango na ye Doudou Chouami yebisanga evandaki yo opemaki hein? Ba information nini oyo ozwaki olobaki soki nazalaki na place na ngai na proposer tolobela boye ba information nini niveau politique niveau fait divers congolais. Voilà, na niveau fait divers ya Congo même politique eloko yo esala nga passe eza mutema mabe. Mutema mabe ya biso moko ba congolais. Exemple. Mutema mabe tolingani te. Ezala politique, ezala fait divers, ezala musical tolingani te. Ki mutema mabe leki makasi. Biso moko bandeko na biso tolingani te. Yango tozo avancer te, tozo ndenge kaka boss nanga lobaka, yango kaka tozo zala ba yuma na mboka na biso po mutema mabe na jalousie eleki makasi. Vraiment. En tout cas, sikoyo dernière émission oyo salaki avant otika biso okende na nokopema ezaki émission ni dernière émission na salaki na Club original na bossa na ngote ezali émission to salaka na ezaki obstacle ya Koffi Olomide la yaka première façon poto azalaki na cimetière pour na akende rotala Pierre Tomba ya papa na ye asa la messe papa na ye ezala dernière émission caramel salaka na Club oyo kaki siko ndenge osongeli biso boye toza na matanga mama mi akufaki donc Koffi Olomide azolela mama na yokaki yango pe nazalaki fallait na ya babi que non biso moko désaboye to propose à mère dienemta à salara que jusqu'à moment ezala bongo te ça veut dire l'air na ngana ya pona osala émission ezaki première émission na pena ngana sala susu na zonga susu ezaki émission na ngana bandela susu na enterrement ya mama mi mais esali que ndeko na nga ya perdaki maman na ye ça veut dire que ma tante elle était décédée aussi enterrement sous ce car le même jour na Belgique ya mwana Monica famille za sacrée et on a été obligé fona kende en tout cas famille za sacrée mais maman mi pe aza maman ya communauté maman la biso donc azaka maman Koffi Olomide te azaka maman Gwepa te aza maman na yo aza maman na nga donc toujours rappeler vraiment que la famille a Gwepa, nos sincères condoléances. Il y a Lolo Choua Mazaki vraiment meurtri. C'était la première fois na mona ya Lolo, donc na mona grand monsieur. Mais ce jour-là, j'ai été obligé de le consoler, de pleurer avec lui. J'ai vu ya Lolo Chouami pleurer, meurtri. Et ça là kinga est fait quoi. Donc avant na kutanana Koffi Olomide, j'ai vu Yalo, les larmes couler des yeux de Yalolo Chouami. Oui, vient à Yalolo Chouami, c'est tout à fait normal. N'a vient à ses engagements parce qu'il baza qui vraiment bakoli, bazala qui bangonio sobando kenenda kwa mama mi na Congo na Kinshasa. Il y a ces arabes lelo moyenne ça la 5 minutes ezala qui bango balia kuna mama mi alambela bango et tout, c'est normal. C'est famille, banana ye, faut baler la maman. Yoka ya César Abi makaya bwesi la mungwa mama mi azaki mama na bango bandaki kokene kuna bandaki kolia bandaki kogangela bango so bazo sa ba bêtise c'est tout à fait normal on comprend na bango émotion wana et continue toujours. En tout cas que l'âme de notre maman amie repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit simplement agréable. C'est quoi maman yebisanga ba inconvénient n'a pas avantage ya kosala auprès de César Ngadi Kleboa. Bon, bah avantage yo sala pa ya mon boss César Ngadi. Non le bango mingité parce que ba yo kolela ye. Pona ni nozo seka oui, parce que mon boss César Ngadi yo wana ose. Donc komo le kangana edino image. Eza sentiment te nazo eza façon bon le baké non ce qui mudazo c'est que ça veut dire que boss na ya chaka ya l'aise boss na ye eza te que eza na ndinga kanda te mais
nazo se retrouver place wana ça là nga plaisir parce que soki nazala qui se qu'on se retrouver na place wana te na ngana zonga te na ngana kende tam suna ba site mususu na luka poni mais soki na zongi pe nazo seka parce que lingolo baké nazala bien place wana avantage parce que arocha yo à l'aise a ko expliquer yo bat mususu même ya ba non ve César yo ndeza boye olingi ko tia caraméliser mingi ozo chouchouter mingi abi mais face à la musala na face à la l'aise parce que comme ça on a la facilité ko exprimer devant le gens mais ceux qui bino bozo linga te ki à la l'aise c'est que arosa l'émission on est les inconvénients par exemple bah na ye ezali que azana caractère na ye soki boye faut qu'on mette ça dans un caractère wana un caractère dur faut qu'on mette ça dans un caractère wana mais à part ça Azana est bien vraiment oui. Alors à part ça Azana est bien. Je rappelle votre émission Moi une histoire qui est là pour simplement la gloire de notre Seigneur dans nos vies. Rappelons que mis à part le souffle de vie, mis à part la croix de Golgotha, il continue toujours et toujours à agir. Donc, donc pour tout but il y a sujet pena ya émission oyo nazaka na question moko penza ya kotuna caramel caramélisé. Caramel caramélisé au moment du recrutement. Quand Cléboa recrute bato bakosala na ye. Na moni bato ko beta ba défilé awa César ngadi to sala bitenga na lingeka caramel caramélisé. Quels étaient les critères primordiaux oyo César ngadi a monaki pa na yo lobi ke te na recruter moi na mwasi oyo po tant biso nyoso to luka musala même atale ngana yaki ko senga musala pa Edino TV bilengi par les lions de la presse là ba yambaki ngana entretien ezana ba critères o ngana lekaki ba misusu et loko nini o eza primordial par César ngadi pour recruter en tant que journaliste na Cléboa. Bon, et là, ce qui est plus important dans Cléboa, ils ont des gens, parce que tu as le banc déjà, il faut avoir des gens simples, il faut y avoir musala, parce qu'à part des études, il faut avoir simple, vous avez dit. Remarque que nous, ce il faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter, qu'on ça la candidater, à table lobino nini, aux endroits, parce que ça musala, faut me dire, bango, na nengezali. Il y a un monde mutu na Cléboa pour bandima zawana, parce que dans le bâté que non, non, il y a la Cléboa na niti que la taille avantageuse nous ça la na Cléboa, non. C'est pas la taille avantageuse nous ça la nga, ezali que faut à la poli, faut ndima. Ba makamnyo so pesa yo makambu o balobi ke positivement pour tous ailleurs na plateau bon le baké non makamu nini za positiva o patron le baké faut ça la boye koto osali mabe faut bandela ngo ko silikate faut ça la ngo mutu boye to lingi ete eza tout à fait normal yango ne mutu faut za na ngona Cléboa. Mais au niveau à parti politique yemta ye kusaka yo na ba valeur na yo oza déjà mutu alinga politique mingi. Bon ngai mutu vraiment na politique na lingango parce que on a hier na Cléboa parce que là na mona ki 5 minutes ya Cléboa zo lever sur le politique ya ngone mutu et puis na benga na bisi bonjour boss na la pousa na sana Cléboa tunanga est-ce que yemi makama politique na bina lingango je l'accepte à lobby que ça va ata linga pe lobby que non c'est bon il y a rapport politique neza makambo. Oui oui que Cléboa c'est Fachi Béton. Fachi Béton est-ce que yo za monta parti nini te tokolo melango te parce que te yeba po pas César ngadi te to yebi que César ngadi atati na ba émission a soigner sa rabat non mais po yo za la journaliste na ye po yo za la journaliste na il faut za la mutu ya non côté wana vraiment non côté wana vraiment ça chapeau pour la boss na ngai César ngadi vraiment politique y est vraiment mélangé en côté so vous en a parti na mais il y a là que ça la partie na yé eza yé ngal rolo ba partie na ngate parce que eza partie na ngai mais eza na on besoin de battre donc au jalouser yango bombi na bombi yango en tout cas yé moko alobi a bombi yango donc tozo kota bino mo boyoki mais quand même pardon na katote mais nazane sengo na ndenge présidence koyo azazo sala makamba kitoko na mboka babi que non président na biso Fachi Béton chapeau. En tout cas vraiment Mado Chako Nabino toujours et toujours balobi les lions de la presse.
na yambeli bino caramel caramélisé donc na mwa ndambo ya muke toyoki journaliste ya Clé Boa TV. Donc ce qu'on tokota na but ya émission na biso balobi oyo zotala caramélisé botala ka mwasi munene journaliste ya Clé Boa o eza regardé dans le monde aye lelo avandi na kiti alobi que non, mis à part Clé Boa, mis à part 5 minutes avec César Ngadi, azo reconnaître que Nzambe aza au-dessus de tout. Yo oyo za devant la caméra, devant télévision, devant portable, devant iPad. Ozota lolbi mokili, ngala yaki nanga kotika batu na mokili. Ye aza na histoire moko oyo ko remonter yo, oyo ko lakisa yo que panier circule encore et que notre Dieu prend plaisir ya komona biso nde tozo vivre na kati ya mokili po asala biso po na esengo na ye. Sikoyo ndeko nanga. Mis à part le souffle de vie. Parce que habitude. Nous savons que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi, moi et celui ou celle qui nous regarde. Mais mis à part ça, du lundi au lundi, de janvier à janvier, de minute par minute, seconde par seconde, des années loko mon côté oh, nzamba sala pona yo zota la biso, pona edino TV bilengi, pona les lions de la presse, pona Clé Boa, pona Yalolo Chouami, pona Wayambo première dame babi ade Diogo Bagou danger, lelo soki ozo reconnaître que nzambe asala eloko moko peno tala ko bité eh o so nzamba leka ete mawatu tala caméra fixé ango penza na pesi dudu Chouami mbote na lela au fort na ningako trop mwana ba mapasa émission oyo eza pona yo tala émission betela oyo azotala betela dudu Chouami yebisa ye o bolamu nzambe asala pona vina. Bon, bolamu nzambe asala na vi na ngai balobi ke bolamu wana ezebele so na bando kontango lelo to longwa te mais ndongo lobi ka message on a kopesa na bandeko na ngai ezali que po o ngana ko loba sikoyo oyo dans 2019 na 2020 on nzambe asali quand même ebele ezali que asali nga changement na zali na mboka ya Belgique na Liège na Longwe Liège na Ovanda na France na Lyon. Il y a un peu ça bandeko na conseil ba oyo balingaka ke o mona tamsusu conseil eza sikote papa maman nanga pardon oui. Conseil eza sikote outi Belgique auquel Lyon ozongi France dengo betiti oui mais siko bato ebele ba voyageaka neti na minute ko felo mide to souhaiter ba bon voyage azongi Congo azoya pour 2 semaines ko felo mide encore sincères condoléances. Vraiment courage à la famille à Gouépa. Bonjour à mon grand-parent. Voyage, qu'aucun des voyages, ezali bénédiction, c'est vrai. Non, ça voyage, qu'aucun d'été. Mais c'est quoi? Ezali changement et amboka. Critère nini, oh, il y a difficulté, oh, yo, monakolobique. Pour que voyager, ça n'a pas total, au sens opposé du terme, et ça n'a facile. Pour tout dépend visa ole la ke on est tout monde batbo ke de église ko la visa de bat musuba ole la mariage de bat musuba ole la kubota yo lobi voyager au Kimboka ozongi à quelles étaient les difficultés na lobi voyage te na lobi que ezali changement ya mboka ça veut dire que ça voyage te ezali que na vanda ki na mboka ya Belgique nzamba salinga grâce à lobi que mboka wana za mboka na yote mboka na yo ezali na kati ya Lyon. Vous comprenez maman mboka eza na kati ya Lyon eza par rapport que l'air ozo koma na mboka wana yemoko nzamba zomona bandeko na bazomona mama na ngai Borges aza na zomona la brésilienne balobi que la brésilienne pas oyo kango parce que bango nem balobi que Chanel place ozali kuna vanda na okaka ezalaki nazangi na ba difficulté makasi voilà ba difficulté makasi na mboka ya Belgique na yesko na mboka ya Lyon là na komi na Lyon nzamba fungoli nga ba porte oyo ezaki ndamba fungoli ba porte que logo kota na ba système nyonso ya entreprise nyonso que ozokota papier na yo ezoleka faveur on comprend na moi voilà aider oyo azotala biso ezozala faveur
faveur ça veut dire que au côté na bureau ba tout ni on lobi que madame na yo sala eloko yo ba biso que oui au ko sala ngo ba betelo caché ba bikende oza na poste eloko boye OK eza na poste musala surtout quand ezaki musala parce que na mboko place nazalaki ba mo ba yebi ezaki quand même difficile mais là na mboko ya Belgique ya Lyon makamnyo se fungwa minga na facilité nzambe vraiment asalinga grâce yango vraiment de 2019 à 2020 nzambe asalinga grâce nyonso vinanga nyonso zaki ofungwama d'accord vinanga nyonso zaki ofungwama nyonso bando leka vraiment na bopete nyonso donc na Belgique nyonso zaki bloqué zaki bloqué zaki lokwa kindoki omoni zaki lokwa kindoki mbongo ne zaki lokwa kindoki OK na gauche kene na droite boy ka na habité que ba belge basangana na mboka ya Congo kisha ba Congo kindoki yango wana mais na yena France na changer mboka nyonso za fungama ezali ti mobali omono vai na mobali oyo ça ne va pas okozwa oyo yango nde sengela pour moi na pe que différence que là nazaki na Belgique na nazalaki yango pe na yena Paris boy na bengi boss na ngana bise boss na komi prêtre on sala na clé bo boss ala bi mais caramel zongo tozo zela yo vraiment nyonso na facilité akolo ba pe no caramel o umeli nga la lembi na nga mais le bi non nga na za besoin na yo musala na yo za wana ezozela yo aza fidèle voilà yango nsambe vraiment azosala makambo nyonso on encourager bande ko nga soki oza na problème tiaka mabolo na cadre siko ya conseil soki oza vraiment na nini otie mabolo na se nzamba kosunga car nsambe ka moko eza papa te eza mama te baza banzambe na biso ase mais oya likolo nde solution nyonso eza na kati wana vraiment nde boyoki bino moko alobi oya likolo de mettre des temps et des circonstances, de mettre de toute l'étendue de la terre, le responsable de nos souffles de vie, le créateur de la terre et du ciel, c'est celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, notre pasteur, notre prophète, qu'il soit loué. Yo ozotala ndeko na biso balobi caramel caramélisé ozana mboka moko songolo pakala omoni ozondima ezosimba te peut-être que nzambe alingi yo wana te tuna nzambe ayebisa yo mabele nini yango oyo olingi nyata pozwa ba ouverture ka nde boyoki bandeko na bino balobi ka ndenge oyoki ndeko no caramel caramélisé alobi. Donc, il faut qu'on les la kanzambe parce que il a des oreilles pour entendre. Mato il les a bouché te. Misune ezali ya kokufate pe loboko na ye ezali azane manchoté akata na maboko. Ils aura pe temps mais arosala kaka. Patience kaka. Oui, patience arosala na ye parce que batol bagay nonga na sala kana umeni nzamba zo sala te nzamba arosala. Ayo kaka mais faut longwane na nzelande ya mabe. Vraiment. Faut afongolo ba porte. La kozo keninga na nzela nanzela mabe ozana busoto na nzoto na yo vraiment nzambe azomona ke me mutu azosenga nga me ye moko déjà neza boye azana busoto na ye tiko na kolongole place bana ndeni vraiment bo mi yebela bandeko na nga nzambe osala ne kaka vraiment. Nous sommes arrivés à pratiquement à la fin de notre émission. Votre Mado Chako toujours et toujours la Doliprane de la presse ka ande na ibsarabino soko olingo yo kamutu passe na yo sila vanda devant écran na yo zwa mai et pourquoi pas jus au Méli Doliprane de la presse Mado Chako TV officiel les lions de la presse au monakaka le logiquement mutu na yo pasi il faut si là avant aussi ces émissions nous avons posé la question mon azomona ba osala signe kuna mama obala yo moko moni ngande ba osala ba tsenga ko to pancarte na tuna yo est-ce que caramel caramélisé abala pour tout à l'heure balobi to tunio César ngadi na yo bobala boza mwasi na mobali yo lobité donc qui dit te dit peut-être que na lion kuna ozana mobali soki kuna ezate yo moko yebisa biso confirmer po batielinga pena pancarte obala Mado Chako nayebi que balbi que a Doliprane de la presse batba on dit maté so ba na caramel mais balobi que na vie fort la vérité oui surtout que émission moi émission kaka et ça pour nous pesa Yesu Christ le coup donc il faut le baga vérité. Et ça passe pour nous répondre en haut, mais nous répondons pour nous faire le plaisir, mais nous répondons pour Batouba Yeba.
caramélisé abala te. Ah bon? Oui. Siko ozalaka na posa kobala? Mwasi nyonso azalaka na posa fa bala fo aza na mobali na ye mais fo mobali nyonso te parce que toyebi mo oyebi bavie ya poto nde ezala te baaventurier baza ebele bagigolo baza ebele tolingi makambo wana te tolingi memake non oyo nzambe akotindela caramel yango nde caramel akondima mais pour le moment caramel namoni oyo nzambe atindeli ye te nabi ke na kozela te parce que bato bayebisi nga ndeya caramel age epusani fo kobala fo kobota mais nga moko nda namoni yango te yango nayebisa nzambe apesa nga oyo ya ngai mais apesa nga aventurier te apesa nga gigolo te apesa nga mobali ya bien ya calme oyo tokokende liboso. Vraiment, est-ce que tu penses vraiment que l'histoire du mariage eza likambo ya âge? Mpona nga nakoli na poto histoire ya mariage eza par rapport ya âge te mais mpona bafamille na ngai na bafamille na nga bandeko na nga nyonso baruti Afrique bazomona ke na kobala ezalaka na âge kobala na kobota ezalaka par rapport ya âge mais biso tokoli na poto tomona yango eza yango normal mpona kozwa n'importe qui te mpona abala ngai po tozala bongo. Vraiment. Faut moto ya bien ya sérieux tozozala bien tozoyokana surtout que dialogue na kati ya mboka parce que oyebi mikolo ekomi kaka bomi mobali mwasi mobali abomi mwasi atiaki mbeli asali boye nga vi wana nalingi yango te pour le moment nalingi mobali bien oyo azocomprendre nga oyo toza na baprojet ya bien tozosala na ye yango nde nazosenga nzambe mais oyo ya baaventurier bagigolo pardon nalingi bango te boya te pardon na ndenge mabe te. En tout cas, kaka nde boyoki caramel caramélisé kolaka. Donc alobi kaka la femme prudente voit le mal de loin. Donc Gaylor VIP. Voilà. Namoni kaka nande kozotia ba maboko boye. Nazomona ba couleur ebele. Ba couleur ebele. Nga moko motema ezo tonda na posa eza nini. Ezali que mon bébé Gaylor VIP afungoli salon na ye babi salon mais ça biso adresse nga moko client à liboso adresse ezala ngoka moko ezali 62 rue Château d'Eau boyebi rue Château d'Eau numéro 62 na rue Château d'Eau bomona ke icône na bino VIP nga napesa kombo baby Gaylor VIP afungoli salon na ye bazosala manzaka kitoko bazobongisa suki ela ata ozali na suki lokola mobikisi ye akobongisa yango Gaylor amakasi bebe nanga azosala mais tiela biso nanu maboko yango nga na otia nanu te po fo babongisela nga nanu Gaylor ye mo wayebisa ngai madosha koyaka abi na ko changer yo elongi okobala mbala moko Gaylor misapi tia misapi boy yango yo bongisa pena bamona baby Gaylor VIP soki bolingi bobonga bobino mo webika Gaylor VIP ndenga zali ba mama ya Paris bande kwa Paris Gaylor VIP eza salon pona mibali eza salon pona basi manicure pédicure eza kuna pa ya Gaylor VIP babika 62 rue de Château d'Eau bokuta nyonso kuna bi nyonso VIP na masanga na komela makambo nyonso na ba champagne ye boyebi muta ba champagne vraiment wayambo première dame oyoki ade jogo ba goût danger yo moko mona yo moko yoka lokwa yo lela ba propre balobi Gaylor VIP nga na bakisi baby liboso siko to komi na suka ya émission nous arrivons à la fin de notre émission maman osana peut-être bato ko remercier ba kombo olobela biso makombo ezala nango toujours maman chako babi que la Doliprane de la presse congolaise babi que non yene mtakiti saka tension ya biso nyonso surtout kutupa ya venanga et d'une image parce que sur la mati yo pese ka Doliprane tension na imamo ekiti vraiment nga pe na ozwa ngo kaka Doliprane na pe faut pesa nga ndambu comme ça pe tension ya Clébo ouais ya vie César ngadi ekita allez recevez voilà men comme ça vie César ndanga memaka biso likolo mikolo to pese Doliprane et ça là est bien pour tension ekita vraiment
après tozali on appelle ça Julien Tavares Mbote place azakuna na Lyon que Julien Tavares Mbote apesi na mike na vient na Willy mon chien ko damboka ozoyoka na souti mais ba gros bisous na kuna na Paris babi que Vicky Chen mokondi ya Lyon Mbote na pesi Mbote abisi vient na Lolo Chouani balobi film bandio balobi Doudou Chouani na pesi Mbote place azali kuna bana mwana ya ba mapasa boke baza muta ba étoile Rachel Bokono na pesi Mbote kuna place ozali balobi que ton robot sanaté les grands producteurs MB Thermal V Bertin balobi que non sur lingi asala yo musala kitoko foya na avenue Anatole France 70 okokuta ye kuna peneza basa ata grand producteur ateka ye pe azalinde c'est un grand vendeur ateka loko ya propre au CPN nango boya benga pe na bakisi Major Bisadidi Major Bisadidi tu le loza balobi leader ba producteur non ya za sanité balobi que non la main d'or ne makamu na kati Liège babi que soza posa osala suki manzaka basil makamnyoso yo ataku tozaki no mabekuna la main d'or akobongisa on babi que non boya na Liège na la main d'or wayambo babi que première dame amboka nini parce que c'est na France topesi Mbote mingi talaka resa bien babika li passe la doli prendre de la presse yene mutu azopesa biso moninga neza na attention boy calamité fa pesa nga doli prendre fana kita ya za diantalvique mais mikolo balobi ke ba maya sikane ezali que libumu bakiso ezokisa la libumu balobi ke ya yolo swa mais balobi ke non yende za boy faut bongise temps akisi nini okopesa ye po tena eve me bongo ezonga lokola babebe ezali wana bena tolobela ngo nsima ok en tout cas Mado Chako na bino bomoni pena émission na bino ndenge ezalaki vivante botala kaka de retour en force balobi l'héroïne dans l'ombre balobi caramel caramélisé et à Cléboa 5 minutes avec César Ngadi donc à Cléboa tisé bango yeoyo donc bon continuez toujours à s'abonner à Mado Chako TV Bilengi, les lions de la presse, pourquoi pas Edino TV Bilengi, à Doudou Chouami, moi na ba mapasa, tokomi na suka émission na bino, Mado Chako TV qui vous aime, qui vous estime. Na bosani na ko bosani pardon vraiment nandenga suka na biko silisi na bosana ki na ngina pesa les grands maîtres babi comme notre frère qui a perdu sa maman ici à Paris. Trésor Ikulu, on était avec vous. Mes condoléances vraiment et salut biso passé. Avec maman Kei mais biso tozali. Vraiment. Voilà, mes condoléances à toi, courage na yo babi que Trésor Ikulu, babi que les grands maîtres na Katia Lyon, Trésor Ikulu donc condoléances, courage. Maître moko play solo la courage. Nous vous aimons. Bye. Merci.